Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà, salut, bonjour. Bonjour la grande famille de BBC, bonjour Nabino, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Toujours que la grâce de notre Dieu nous suffit. Kota aimer partager, famille Libota, Shalom Nabino, la Chine, on est ensemble et voilà. Alors, merci Nabande Konyonso. Au bazako considérer biso vraiment toujours il faut toujours causer la reconnaissante. Il y a souvent 2-3 personnes oyo ba considérer yo 2-3-4 personnes bazo komela yo vraiment ça me va droit au cœur. Nzambe nanga apambolela ngai bino. Voilà. La grande famille titre na biso bomoni photo ya miniature na biso pe bomoni. Toyebi biso nyonso ke non monde ya ba chroniqueuse, monde ya ba chroniqueur, monde ya ba youtubeuse baza na matanga ya moko na biso oyo atika biso na kombo ya Rafine Tumba. Alors ça fait déjà ce qui donc 2 semaines depuis akufaki et voilà comme c'était promis à Koloba bakundaye samedi oyo eza le 2 le 2 non aujourd'hui le 30. Alors exposition et accord ezaki depuis hier. Et chose grave, bandeko bo aimé bo partager parce que tozo solo là. Chose grave, exposition ezaki déjà lobby. Tomoni pe ba panzisango oyo basala ki ba démarche pour na makambo nyonso ndenge ezalaka ya enterrement ba yepe ko lancer message moko oyo sali pe pasi mingi ya koloba que non bandeko ou encore communauté congolaise matanga ata soki eza musika ndenge nini balandaka matanga wana. C'est-à-dire que non, il n'y a pas de gens batu bazana matanga te, batu bake kotala kor a muninga te, batu bake ko compatir na muninga te. Yango tolingi to solo la mwa muke parce que likambo boye il faut epesa batu ebele mayele. La grande famille vraiment et sali passe lorsque Nathalie ndeko mobali tango azoloba ke non matanga place a matanga te za musika balandaka kaka po mutu abimisa maloba bongo alobeza mbalalanga ya liboso na yoka na communauté congolaise neti na bapoto wana ya exposition ya corps ya ndeko na bango congolais ou encore congolaise non ki oloba il n'y a pas de gens bato bakete. Bon, supposons peut-être mercredi, jeudi, bato basalaka. Peut-être les week-ends, espérons les week-ends, peut-être bato bakozala. Mais, place à matanga, ateza musika ndenge nini bato bakendaka kaka. Siko soki tobito solo la namoni kuna na ba commentaire eza kaka Karina Zawapi asalaki makelele belé sur les réseaux sociaux depuis moninga akufaki azawapi. Ya bana ko sala ba makelele belé kaka bino lisusu wana lorsque Karina bimaki pona ko sala kolobela batu nani liwa ya ndeko kolo sala ba cotisation nyonso ba bana ko sala ba makambo nyonso ba sala ki après nani après sango ya ndeko na biso iya yi batu o ba bana pe ko bamba Karine pe mabanga ya koloba ke non yo aza muto bo bana ko solola na été qu'est-ce qui te prend ya ko zoaler devant mais o nga na yebi ke non Karine aza na Belgique te na yebi ke non aza na Suisse. Avant enterrement de akozonga pour après kaka concert et à France et à Zénith et à Pasteur Mike asala qui descend le lendemain nango mbala moko to mona ki ba vidéo na ye na Suisse na salle oyo ferré akobeta na Suisse. Je crois après ça qui biso déjà programme na ye bien et ba tunyo so ba yebi déjà programme na ye ke non na minute oyo aza na Suisse. C'est quelque chose grave
Na ba commentaire la majorité ezakaka Karina Zawapi. Yenda zwaki le devant ayaki kopanza sango ye boye mais kaka bino lisusu boyaki koloba ke non atike eloko azosala wana parce que azaki mutu lorsque bazaki vivante babandaki kosolola te bokomi sukuluka ye mais je sais que non akozala na matanga alobaki yango pe akendaki na Suisse après Zénith ya Paris après Zénith ya Mike Kalambai siko soki tokoloba to solola bandeko ete ya koloba ke non bandeko mboka na yo soki outi obandaki kotambola soki na droite mboka mupaya soki okomi peut-être tambola ta na gauche otali ata mboka wana bazotambola yango na likolo nini. Ngai pour moi je me disais ya koloba ba chroniqueuse ou encore ba influenceuse zango bango nyonso ne baza wana ba makambo nyonso babandaki kosala na réseaux sociaux peut-être na Congo bazui na bango bazui ba relation ba yebani et tout nous tous toyeba kaka ke non vision na bango eza mikili et voilà tokyo lo ba ke non ba influencer zango pe ebele déjà pe ba mati na mikili chose grave mikili yango bokomi bo changer lokolo ko tambola to bo changer lokolo ko tambola te. Ça aussi naloba toujours que non moment ya passe oyo eza moment moko bato il faut bobenda bilili mais elle avait des connaissances non na ba life na ye er moko to bandeki komona bato na ba life na ye ba soutenir bato bandeki ko soutenir notre sœur boza wapi ete ya bino ba chroniqueuse ete ya bino ba influenceuse soi-disant tant to lobaka ba influenceuse na ba commentaire to zanga kate ko zo commentaire a muto aloba ba influence ka nini ki influenceuse ngo bo pesa ka bango ba influence ka nini baza ba influenceuse en quoi mboka mupaya ezaka mboka mupaya. Qui pouvait savoir qu'un jour que non aujourd'hui notre sœur Aza Esouté exposition ya corps na ye na mikili bobeleli batu bozo yate. Or si c'était au Congo kaka ndenge ezaki lobi wana babimisa ki lobi na ningo za la foule elingyo la kisanini elingyo loba nini mboka mupaya ezaka mboka mupaya. Loyenge peut-être ya mboka na yo komemango na mboka batu te. Bota kande ba exposer ango bobenda bilili keno c'était au Congo. Maintenant place angona place ango ba exposer eza muke kota la caché na yo bien ko kota la kombo na ye asala yo ndeko mwasi mobali influenceuse bobongisa façon kotambola réseaux sociaux vraiment ce qui ko banda ko si sabino na façon oyo il est grand temps de changer ce qui réseaux sociaux et surtout to lo la baisse d'être to pesa conseil na ba oba mata ba oba za na poto ya Congo te pour ceux qui to zuye to lobi ke no akufaki ata na Congo nde bato bayaki kobelela te ya koloba ke non matanga te soki eza musika bandeko balandaka nani place matanga eza je ne pense pas na Congo balingi balobango comme pour dire que mboka mupaya tambola na kobanga nzambe na mboka mupaya milengela de plus mais azaki pe na bato o babandeki kobenga ye peut-être abandeki kosona na bango bien kati malheureusement boko sila boye sort na bino na suke kozala boye pona ngana lolo banangai eza nango leçon na moni ba mamebele na ba intervention otali na ba TikTok ozoka akufi kozanga koyoka non là on ne vient pas pour la condamner elle est déjà partie mais liwana leçon eza il faut toper sa conseil na ba obatikali nalandaki mama c'est mama nani mama Eliane Nitu
Elle avait aussi parlé sur le décès de notre sœur. Akendaki na una condamnation. Ya koloba leki akei kozanga koyoka. Na yoka ken mpiana. Alobi. Baba na ko solola. Abenga kaye ifale bakuta na so ba sale miso soki lo mo bongo. Ayebisi ken mpiana alobi ken. Ngai nazala ngambo naza mutu afere. Yo za mutu afali. Rassure-moi. Ce qui n'a bimi na ko rejoindre yo. Na kozala attaquer te ou encore na kozala na sécurité. Hein? C'est-à-dire que no bo na ba place à kotambola. Oh yo za mutu afali nga na za mutu ya fere. Rassurer ngai soki na ye kuna ke na kozala bien protégé. Bo uti na mboka na bino na ba bêtise moko boye na mboka ya batu kaka na ba bêtise moko wana oyo lelo ebandi ko lukela bino ebandi ko mema bino na kunda. En passant, Jaël Cho soki Christelle nani isusu yepe kuna. Christelle nani c'est qui? Jaël Cho, même pas 2 ans. Je ne crois même pas ta une année na potote. Bitumba, ba ebandi ko ya ko luko ti na place aux ovanda. Sikoto solo la peine bien, est-ce que Jaël a kotambola na sécurité? Ata ba mangungwa na nyoso azoloba. Siko lorsque Karine azosenga bato ba pardon, aotia kimia, azobongisa na bandeko, po azala na free, monde neza monde bien te. Basala na bango na minute oyo, bakomi on dirait dio o babanda ko sala na kini ya équipe nationale Karine balekechu bango nyoso na ba Jaël ne babanda ko sala, bango pe babanda ko bimisa biso ba stress, lokola bato ba théâtre. Bazwa ki penze espace ya bato théâtre. Lelo e komi na poto Karine soki akutani Karine bakali Hans bandeko dio moko dio d'enfer. Nyonso na balobaka na bazosala wana eza juste kaka ba délire moko ba si saka pe biso ba souci na ba makambo wana. Mieux vaut ata mondo wana eloko wana basalaka Karine bakutani peut-être na bakali bakutani na Hans ba memi biso likolo et ce qui sera biso. Et non pas ba rando auto mona ya Jaël na Christelle ce qui na mama Congo. Ete ya bino mboka mupaya to vandaka misika po mutu ya kolanda yo il faut mutu moko boye oyo a considérer kayo azlinga kayo. Bandeko boye me bo partager. Naoki mabe ndeko alobi bandeko tozaka kabiso moko awa na soki Blaise oyo ex na ye parce que sous ex ya azape sous ex ya Ariashu yende basundole makamu yende sali ba démarche nyonso parce que kombo na yende zalaki kuna na badoki ya rafini ba numéro na ye nyonso alors yende bazwaki ele devant. Donc kaka bango yoki na mawa ya koloba keno, il n'y a pas de gens. Mais une personne au Tokyo loba keno ayebanaki asala kombo. Mais lorsque ce qui est côté abatouté, ce qui va sort na bino wa no suka la façon oyo ba youtubers bino boyaka na barando, ressaisissez-vous. Bo se ressaisir o. Bo se ressaisir o. Parce que soro na soni. Oui, Tokyo lo bakeno misala na poto oui, mais tolinga to mona ta na image wana ta peut-être 10 personnes, 20 personnes. Toyebi ke non, eza ba journée moko ouvrable bato ba sa musala peut-être na week-end de bato bakoya. Mais na Congo na biso teza journée moko eza ouvrable. Ta neba exposa kiana, ingo za la foule nyamat.
recessi olanda bandeko Nathalie mwa mobali ya kobelela ya koloba keno bandeko batu bazate quelque part il faut toloba pe eza ba retomber boluki Karine bosili misaki ya walo ke non yo bo bandeko solola te bokomi su koluka ye akoya na jour ya nani akoya kokunda na poto peut-être bon tout le monde qui peut matanga ya Jani awawa jour à exposition il y a eu beaucoup de comédiens il fallait tout le monde ata ba chroniqueur ba chroniqueuse ba journaliste donc quand tout le monde qui a Jani on a vu vraiment ba artiste et comédien na ba o asbana ko solo na bango te ba lela ki ya maya misu siko bino ba chroniqueur ba chroniqueuse ba artiste et comédien kutu ba sala ki keno ata to solo la kate aza mutu tozaki na ye bino ba chroniqueuse bozangi bomoko bozangi bolingo toujours des tiraillements bokokene na batiraillement wana ti wapi bouti na ba jeune bino ya rando na Congo boye nango esupe na poto likolo nango bokomi susu na kotika mokili yango kaka likolo ba rando liwa ya ndeko na biso nalandaki pasteur nalandaki nani prophète nani Deniles alobaki muke mais il a dit beaucoup ya koloba bandeko eza na bato mususu ko touché te bon se ressaisir bandeko bon se ressaisir revenez sur terre bandeko basi revenez sur terre botika loyenge nga kutu nakane na uchi koloba na préféré na ba dieu ya Karina okutana na bakali ya kutani na ba ans ya herba se ki saka biso so ka bakutani vraiment yo préparer ka koseka donc ba animation na bango wana je préfère ça 1001 fois donc Dio moko Dio d'enfer bon mais mango ata bongo esa bino bien la pauvre il fallait attaquer ba chroniqueur ba chroniqueuse poser belite ba ya Belgique France bon ngai peut-être bozala bino nyonso na bon moko pas bobimi bota ba artiste et comédien ba gagner bino bazala kanaba tiraillement na bango mais ba vivre na ba semblant mais place likambo eza ba kutanaka siko bino botala il fallait que nous bino o bokomi na poto bo sali peut-être ata ekiri na bino moko ya solide ya koloba te biso toza El France biso toza El Poto toza bato a poto non bokomaki na niveau wana te rando bouti nango na Congo bomemi yango pe na poto botala makambo ezoleka na Jaël botala makambo esa na soni et surtout maman atiki bana na ye nayebi te bandeko soki nalobi mabe ya moyen nakotisa me émission ya bato awa eza te parce que baoki okangela ngai chaîne ou bien baoki kolongola ngai nani monétisation soki naye kosala analyse aussi par rapport ya keno nalandi yango kitalatala je crois toki botalatala boy c'est lui ye mutu a travaillé kutu na ken ye mutu a lancé message ya pasi na mawa siko na pasi na mawa wana eke na soni
Est-ce que ndeko moko chroniqueur chroniqueuse moko akyo benda bilili atali peut-être tala ndeko po logiquement parlant liwa na ye ezalaki ya bien te eza liwa euti na maboko ya nzambe te eza volonté ya nzambe te loba tokoloba kaka ke non volonté ya nzambe ekokisami parce que il a aussi permis soki bato wana bayaki koboma ye soki nzambe pa alingaki te baboma ye te nzambe pa alinga ndima te alinga azala na biso ti lelo alors lokwa nzambe pa permettraki bokutana na bato bokutana na mboka bato botia na se yango nga nalobaka peut-être que non soki ntango na koloba oyo olingaka Karine azalaka vrai ata ndenge azalaka ne alobi lobi pour elle agardaka ngo na motema te po soki mpe bakutanaka mpe eza mpe na rafi nango peut-être na Belgique boye na nini boye mpe bakutani peut-être mpe balingaki basolola Karine alinga banda parce que c'est une femme courageuse asa mutu moko boye ye rando azwaka ngo na premier degré te mais eza na bato bazwaka rando na deuxième degré soki eza na bato oyo bazwaka rando na premier degré ya azwaka na premier degré te azwaka na deuxième degré ntango mosu ata na troisième po boki mpe bobebani awa papa ata miniti boye soki espace moko emonani ya kolimbisana mpe bakei nango bongo bato baseki ye obongisi yango oyo okomi kosenga bato nini ezosopa yo apo abongisi nani na première dame abanda kosola na première dame kala aza nano na Congo soki Adrienne première dame elo mwa bongo Adrienne première dame muninga azobongisa bino boomona ngo ndie peut-être aza yuma te parce que oyo akei est-ce que azwaki temps ya kobongisa mais liwa na ye epesa bino leso ya koloba na bongisa c'est ça mutu oyo asambelaka mutu oyo azalaka na sansa kibomoto parce que balobi liwa ya mutu eza yo oyo tikali vivant sosola chroniqueuse soki youtubeuse boza ebele mpe na poto ti bato oyo mosusu oyo nayokaki oyo babandaki bagloire ya olangi wana na banani oyo soki seki la duchesse ndenge kaka makambo yango ebimaki na réseaux sociaux base retiraki kose retire wana bose retiraki mpe ezala mpe keno bokotikala mpe seko na sa moi soki mpe bino mpe un bon jour un bon matin bino pe boza baleki nzela namoni tina ya ko se retirer ta parce que là où il y a des gens incompréhension ezanga te et comme on dirait bo laliseli muninga akei est-ce que yo tikali éternel na sa moyo parce que biso nyo sotoza ba passager biso nyo sotoza baleki nzela polo bakeno na se retirer parce que Congolais azalaka bongo Congolais asemokaka na ebembe Congolais asekaka ebembe Congolais atongaka ebembe ntango bose retire bobwaki mkongo bokei boyeba mpe ya jour na bino mpe eza te botikala seko te kozanga kibomoto kozanga nani na matanga yango nanu famille baobebana na matanga ya famille ya mutu boye bato babebani mais à la fin de compte bakobongisa kaka tiko bino boza même pas famille na ndeko na biso c'est juste eloko wana kaka incompréhension ezangaka te pourquoi bozwi yango na premier degré ya koloba pe ke non to se retirer na biso quelque part bose moke pe na mutu oya tiki bino mais boyeba bazolo na bino nyonso esetalika na se. La grande famille, aimez partager, hein? Bon, aimez vous partager.
Bon aimer, beau partager, ça en a bien. Aimez partager, s'il vous plaît, beau aimer, beau partager. Ceux qui n'ont pas mabe, bande ko bo limbisa. Ceux qui n'ont pas mabe, bo limbisa, mais pour n'anga na mounika. Que la vérité. Et la vérité. Message je que je kota wa. Et comme il y a kobenga batu. Et comme il y a kobele la batu. Uli mwende kuna biso epe mana kimia. Jael show. Doze peko. Ata soki bato yango ya ndenge nini baza na sima na yo. Vie ezalaka bongo te. Ozalaki na Congo, tu as insulté les gens. Oh batu nyonso elobi ata Ken Piana. Lelo soki Jael aza na poto. Ba mema ki Jael na poto po na mafinga. E biso nyonso communauté congolaise to yebi yango. Po afinga ki kofi na niveau moko pas comme possible. Bo imaginer akoma ki na ko batama. Na kini wana. Mena dis-toi na mboka no moko. Bakoma ki ko lukisa yo. Dieu merci à salut à ta faveur wana. O matina mikili yango oyo reva. Mayela kibomoto eza kaka te. Kaka le même comportement ya kofinga batu yonde lokolo oza na monopole oyebi kofinga oyebi koloba oza na maloba. Kaka le même makambo memi yango na poto. C'est-à-dire que non na miniti ope. O banda kotambola pe ya keba keba. Maintenant siko à quoi bon? Na kini okomaki kobata ma yo moko loba yango. Ata jour a kokende ba signer ba biloko na bino ba visa. Ezaki ba donc ezaki ba mema bino ya ko batama tina aéroport. Yo moko pesa ki version. Yo moko lobaki. Mais tant on soit pe ko informer ba tuana ya koloba ya quoi ko informer communauté que non na komaki ba bana ko lukisa ngai vie rambo boye na Congo boye il me fallait kaka na bima. Mais tu t'attendais à quoi na ba insulte oyo banai ko sala ou banai ko finga. Obana ozela ke no ba boa ke lo ba flair na bangambo nyonso ou comment. Et lorsque ya koloba ngonga elekelanga ngabi mutu yozo bima na nani na YouTube na soki na internet pour venir insulter. Tu t'attends quoi? Mais il faut s'attendre à un danger. Il faut s'attendre à un danger liboso na yo. Ozui ngolu ango na mafinga wana kaka. O mati poto. Mais balusa ta vision ngote balola ta nani vision na yoti salango ta siko na ndenge moko ya bien défendre peut-être monto apesa ki o visa na ndenge moko pe ya bien na kini suka na basuka suko bana suko bonda na to bana ko batam pona ko finga na poto komi kaka yo mutu moko wana susu ba komi na ko na se ya immeuble o bana ko vanda ça te dit rien liwande ko na bino yewana. Elle est isolée, il n'y a personne au Kenekota là. Moka Moupaya, réalité à Moka Moupaya, la Mouka Bima 6 heures que nous ça. Toi tu crois que nous na Congo, bah il n'y a pas belle la batte. Bref bandeko, ngala loba toujours que non BBC na yaka na analyse na yaka pona ko finga te, na yaka ko zongi sa communauté na biso ya ba insensé na nzela. Denis les salobi bo moni ba musicien wana oboyak bo mona kana botambola kana bango ba musicien boye bi bango peut-être il sa pesi position na bango soki pe ya ba no ko milongo la lisela Kofi liwa ya nani ya Rafine bref naebi que non
le samedi Karina ozala bino bato wana bozolo ba Karina za wapi abana ko cha makelele belé achaki makelele belé te aki ko informer parce que babenga kaye po yenda za tana nani wana na YouTube soki abwaki eyo kanaka basali ba cotisation ba nini batu ba push batu kaka ndenge ezalaka azana ba programme na ye autaki France na Zénith ya nani ya concert à Pasteur Mike ye wana na nini na Suisse aozonga pona oya okunda ndeko na ye problème eza wana nde sikoyo to telemela ou encore to pesa message les nani conseil na ba chroniqueuse ba uti Congo botika na nurando mokilio eza ya bino te to yaki tokotika yango. Voilà bande qu'on a commis na souka tokutani prochainement. Bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.